liloba ya nzambe bomo ya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba, na kombo ya Nyamolo Ibanza, na kombo ya Maweja Nangila, na kombo ya Akonga Mongali, na kombo ya Nzambi Mpungutulendo ya Mbanza Velela. Solo se solo lelo ezali mukolo ya sengo. Lelo eza mukolo oyo mutu mwindu ya mokili mobimba esengeli amiyeba tope asosola programme oyo etali bolamu ya bomoto na chaque peuple aza na programme naye. Lundi yo mutu mwindu osaka nini, mardi yo mutu mwindu osaka nini, mercredi yo mutu mwindu osaka nini, jeudi osalaka nini, vendredi osaka nini. Donc lelo eza vendredi yango bomoni biso to apparaître pour na tolobela mukolo mwa lelo ezali fête familiale pona biso batu mwindu ya mokili mobimba esengeli to célébraka fête wana chaque vendredi ya ko invoquer molimo na biso oyo aéclairaka ba possibilité to pe ba makambo oyo etali mobimba ya bomoto na biso babengi ye Mama Koko Nzinga. Azali mwasi ya yambo te me oyo tozobenga lokola batu ya yambo, deuxième génération de l'homme noir oyo bayaki na capacité ya kolakisa nga na oyo lolenge kane bomoto na nga na oyo esengeli ese développer. Tokozala nesengo se na mboka nzambe mokonzi, tokoyembela mvulu zikimbangu ja ntungunwa, kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo, tokoyembela nzambe Mpungutulendo yoka biso. Nzambe nzambe ya ba message, nzambe ya bakoko, nzambe ya ba message, nzambe ya bakoko, tokozala na esengo se na mboka nzambe mokonzi, tokoyembela mvulu zikimbangu ja ntungunwa, kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo, tokoyembela nzambe olenkumu yoka biso. Nzambe ya ba message, nzambe ya bakoko, nzambe ya bakongwa, nzambe ya bakoko. Donc oyo ekomi ngonga ya nzambe ya bakoko na biso yango moni mokolo mwa lelo vendredi to pe mokolo na mitado olimbisi nde. Donc yango tolobi ake tozali sikoyo na ngonga ya nzambe ya bakoko, ye nde asengeli ayebana. Ngana tosengeli tosa musala ya propagande to pe ya marketing ya kolakisa bagrande nyonso oyo atambolaki nango elongo na bakoko na biso. Kasi mokolo lelo tozolobela mwana mwasi ya biso loposo moindo congolaise oyo avivwaka na premier siècle, première année de notre ère babantu, du commencement de ce monde, babengi Mama Koko Nzinga. Azali mwana mwasi oyo apesaka mboka na biso kombo Congo, apesaka mboka na biso kombo Congo le 17 décembre premier siècle. Yango tofetaka bafeti ya mboka Congo neti le 17 décembre oyo tokofete feti ya Congo. Siko mwana mwasi wana azali la reine la plus puissante ya planète Terre tout entière parce que akufa te me akenda ko siéger na kati ya étoile o bomonaka e brillaka to pe engengaka chaque vendredi na 4h 5h pembe na sanza. Étoile o bomona ba musulman ba dessina na mosquée sanza na étoile. Bango babenga ngo étoile du matin, bango ka babenga ngo étoile soki ya David to pe ya Salomon. Biso bite Salomon azaka na étoile te, David pas une étoile te. Donc biso siko tobenga ngo étoile ya Mama Koko Nzinga. Donc Mama Koko Nzinga akeseni na Mama Nzinga o atikela biso mbeli na Bakongo. Donc Mama Nzinga ya 1666 azalaki mwana ya Mama Pembu Nzinga
o asimbaki bibliothèque de l'homme noir na atoloba esko makambo ya mama Koko Nzinga la reine de l'homme noir oyo akenda kovanda na kati ya étoile ko étoile wana esengeli nga na otolandelaka yango mpo bomona bato bazoteka na bacommerce société lokwa Inibra to mpe Bralima Inibra bomone étoile na bamilangi bato bazoteka baprimise batie baétoile na milangi bato mosusu bomona bango baza na bamagasin baza na baactivité ndenge na ndenge batie yango baétoile siko baétoile yana fo toyekola baétoile toyeba étoile ya 5 branches oyo batiaka na société ya primise na milangi esalaka nini mpo étoile wana ya 5 branches ezotravaille makambo etali succès ya bato na kati ya mokili donc yo mpo oza na droit kosala yango mais étoile ya 6 branches ezotravaille par rapport ya force ya gérance ya mokili yango moni étoile ya motu mwindu baisraélien bayiba yango batiango na drapeau na bango parce que lokwa Israël asali États-Unis azorespecte Israël par rapport ya étoile wana siko biso tobota mpo torécupere siko étoile na biso tolonga siko na dimension ya 5 branches tokota na dimension ya 6 branches mais à part wana toza mpe su na 136 étoiles le groupe des étoiles ezoko réunir force ya bomoto ya motu mwindu ya tout étendue de la terre toza lisusu na étoile filante oyo esignifiaka toza lisusu na étoile filante oyo esignifiaka arrivé ya likambo moko songolo to mpe arrivé d'un messie etambolaka na vitesse ya 36 000 km par seconde yambo tobandamanaka na biso mokolo lelo tozolobela fete ya bonté fete ya bonté torepresente bino losambo ya bonté e banda lelo eza lokwa première ouverture tosala chaque vendredi ya basemaine nyonso ekolanda na bokonte lelo eza premier vendredi totikali na 4 vendredi tobanda osala kaka losambo ya bonté pendant 5 vendredi lelo eza premier vendredi totikali na 4 vendredi oyo tobanda opresentele bino losambo ya bonté mpona tokota na contact to mpe na bondeko na molimo na nguya oyo babengi ya mama Koko Nzinga oyo tango yekoki oyo tango yekoki oyo tango ya nzambe akoya akozwa papa oyo tango yekoki oyo tango yekoki oyo tango ya nzambe akoya akozwa papa na mina ye oyo tango kitoko tokozela bakoko na Kongo oyo tango yekoki oyo tango yekoki oyo tango ya nzambe akoya kozwa papa na mina ye oyo tango kitoko tokozela kimbangu na Kongo tokoyembelaka nzambe ya bomoi ya nguya boya toyembela ye tokokumisaka nzambe boya tokumisa nzambe tango ekoki tokumisa nzambe boya tokumisa ye boyaka banso tokumisaka nzambe ye anjali na bomoi ya seko boyaka banso tokumisaka nzambe lokumu na biso bobele nzambe ayebi bana Kongo boyaka banso tokumisaka nzambe bakoko na biso bana Kongo boyaka banso tokumisaka nzambe bakoko na biso ya intangu yenda lukufi donc oyo eza ngonge etikali mokie mpona tososola bolamu ya bomoto na biso Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina wiza Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina wiza Kimbangu wiza mupeva Kongo wiza watu sadisa mupasi tunina Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina wiza Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa muboloko tunina
Kimbangu wiza ngeyeye mbuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo wiza Kimbangu wiza ngeyeye mvuluzi wiza watu sadisa mupeva Kongo buzindombe mayamona nga luze imo mukusosa lusasula mvuluzi Kimbangu emayalonga nga lwasimbamo ekwa bandombe nga lufeti wilamo nga Kimbangu oyo namona binomo yebyango pona koluka nzela ya lobi koya baindo yole na loba binobo simbango epa baindo kaka boko yokango mvuluzi Kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukulantima mvuluzi Kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosi kibeni sukulantima yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mameye mavanga mame ailwe ngisi wa monao watoto mbangi muzulu mbangi maotso matuvanga fumunzambize imo bakaka babanzilanga mvuluzi Kimbangu kakuizako kuiza kaka kuiza sambono fulusu Kembo Nzambia mpungu Kembo siwasolwa Kembo mvidi mukulu Kembo siwasolwa Nzaya yoso kembe la babo bakwikila munzambia mpungu tulendo Kongo Kembo ache maunga Kembo siwasolwa Kembo anyamolo Kembo siwasolwa Kembo anzakomba Kembo siwasolwa Kembo amaweja Kembo siwasolwa Nzaya yoso kembe la babo bakwikila munzambia mpungu tulendo Kongo Kembo amvidi mukulu Kembo siwasolwa solo Nzambia bakoko na biso Nzakumba ole nkumu nyamolo ibanza maweja nangila akonga mungali chemaunga mbunga tobeleliyo na kombo ya mama Koko Nzinga molimo na nguya oyo asimbi mambi matali bolamu ya bomoto bwa biso baindo ya mokili mobimba pe bolamu ya bomoto ya mokili mobimba solo mama Koko Nzinga ozali fololo oengengaka na balangi mitano pona tokuta na milimu mitano oyo basimbi biteni mitano ya mokili mobimba katikati likolo mupanzi suka ya ndelo pe nse pe mupanzi na tina ete batondisa biso na bokasi ya kukamba mokili mobimba na tina ete bangengisa nzela ya bomoi na biso pona nyonso emona na polele pe tosepela na manso oyo bolukelaki biso pona toyeba bozindo ya mokili ya musuni pe bozindo ya mokili ya molimo ya biso loposo moindo pona totambola ndenge elongobani pe tolakisa manso Nzakomba abomba na kati ya bomoto akabelaki biso uta boyeli na biso likolonse solo mama Koko Nzinga ozali minzoto ya tongo oyo elamusaka linongi na biso pona totombola manso oyo Nzakomba atiaki na kati ya bomoto na biso pamba te atiaki bomoto ya poso na misala na yango pona tokokisa mokano
ya mobimba ya kombo na nzakomba oyo etonda na bisengo ya libela na libela pe ezanga suka. Tobeleli yo mbala mitano mpona kotosa mokolo na yo. Mokolo ya mitano, mokolo oyo minzoto ya tongo engengaka makasi. Engengisaka makasi bolamu ya bomoto na biso mpona tosepela na nzakomba elongo. Pe tosimba nyonso na maboko. Pe tobatela mobimba na nzakomba na kati na biso mpona tozala bato ya solo. Tobeleli yo na basolo ya bafololo mitano oyo etonda na balangi ebele. Ekutisa biso na milimo ya nguya ya bakoko na biso bayindo oyo bakomema biso na bozindo ya mokili mpona toyeba lolenge ya bakoko na biso pe toyeba misala na bango. Pe tobimisa makanisi kitoko bazalaki nango mpwasa ya bino bakoko na biso bato ya yambo. Atina ete emonana mpona bayeba koya nsima na biso. Bayeba bino pe bayeba bolamu manso bolukelaki biso bato ya lelo. Pe bayeba koya nsima na biso pe bongo na bongo. Nzambe ya bakoko na biso tobeleli molimu ya mama koko nzinga na nzela ya bilembo ya mabende wulu ngengele palata esangisi mpona kozongisa biso na nzela ya solo ya etamboli ya bomoto na biso mpona tokutana na bolamu manso bobongisaki mpona eleko na biso bilenge ya nkoto mibale. Ozali molimo oyo ngengisaka bomoto na biso mpona tolingama na mokili mobimba. Mpona bato banso basepela na lolenge na biso. Mpona bato banso batombola lokumu na bino bato bosalaki biso mpona tozala oyo bolingaki tozala. Mpona bileko nyonso oyo ekoyingela nsima na biso pe nsima na bino. Ozali molimo oyo engengisaka biso kati na ozali fololo oyo elongolaka biso kati na konuna pe ezongisaka biso kati na kibolenge nyonso mpona toumela na mokili mpona tokokisa mokano ya etinda na nzakomba kati na bomoto oyo akabelaki biso wuta boyei na biso likolo nse. Ozali minzoto ya tongo oyo ematisaka biso likolo mpona toyeba bokasi ya bomoto na biso mpona tokengela malamu manso mapesamela biso na bokebi nyonso pe toyeba ntina ya bomoto na biso na kati ya mokili mobimba. Ozali likunzi ya etamboli ya bayindu banso ya mokili mobimba pamba te botikaki bilembo wuta zamba ya mambenga mpona manso ya mokili mobimba ebongwana pe bolobaki yango polele ete bolamu nde ekotonga bisengo ya libela na libela. Ozali misisa ya bafololo manso oyo esimbi bomoi ya bato banso kati na mokili pamba te bafololo ya basolo ya makasi ezali kolongisa biso kati na momekano ya milimo na mbindo mpona tososola nzakomba malamu mpona bolingo na ye ya maso akabelaki biso. Ozali bafololo oyo epesaka biso esengo pamba te olobaki yango polele ete okongengisa minzoto ya bomoi na biso mpona tososola malamu manso bino bokundolaki na kati ya mokili na nzambe matondo mingi na nzambe mpungutulendo ya mbanza velela elongo na mama koko nzinga na manso bakoko na biso batondisaki kati na ye na boyebi nyonso okanisilaki etando ya mabele ya bayindo ya mokili mobimba mpona tososola
bolamu nyonso epesamelaki biso etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba liloba ya nzambe bomoi ya seko oyo bakoko na biso etikala seko totondo mpona nzakomba totondo mpona mama koko nzinga totondo mpona bakoko na biso banso oyo batiaki mbelelaka mpe bamekabaki mbeka mpona kobongisela biso bolamu oyo tokutana nango na banzela nyonso oyo tozolanda butu mpe moi totondo totondo mpona biso moko bilenge ya nkoto mibale oyo tozali lokola bakitani ya bakoko totondo totondo esusu mpona oyo bakoya kotombola mosala ya sika oyo ngana oyo tokosukela totondo solo se solo ezali esengo mingi ndenge tokutani mokolo ya lelo toza na mwa ngonga mingi te mais eza très important par rapport moto mwindu nyonso a découvrir molimo ya mama koko nzinga tolobi ole totrenaka ya kobela molimo ba Gabriel ba Mikael baosalela biso eloko moko te sikoyo ekomi ta mutu na mutu akontakte besprit na ye sikoyo besprit nini tokokontakte besprit bakoko na biso oyo batambolaki na bosembo ya nzakomba yango sikoyo tobandi kozongisa bango na calendrier spirituel de l'homme noir mpo moto mwindu mpe abanda koyeba baesprit na ye abanda oyeba baesprit nini oyo banda osola na bango baesprit banganga te me baesprit oyo batambolaki na nzambe elongo yango tolobi programme ya fete ya bonté fete ya bonté mpona biso bato mwindu tosala yango chaque vendredi donc makambo oyo toproklame lelo vendredi ya semaine oyo tokobanda tokosala esusu video concernaka fete ya bonté vendredi oyo tosala yango 5 vendredi mais à partir de lelo déjà nde tosali yango motu nyonso aza sikoyo libre ya kobanda koexploite énergie oyo elekaka chaque vendredi par rapport ya respect ya principe tokopesa baprincipe nango nyonso couleur nini oyo tobanda kosalela mokolo ya lelo mpo ekotia biso na fréquence na molimo wana ya mama koko nzinga fleur nini tobanda kosalela mpo ye azali fololo donc aza fleur bakoko babengaka fleur fololo toyebi te vérité koyebana puisque bamindele bazwika pa na biso bakomisi fleur mais vérité koyebana banani bayebaki fleur na banani bayebaki bao bayebaki fololo na bao bayebaki fleur eloko nini ebandaki liboso mais ya tozolobaka mama wana azalaki fololo donc aza fleur mais fleur nini aza fleur rose oyo etonda bacouleur babengi fleur rose blanche fleur rose blanche wana donc aza fololo ya rose mais etonda bacouleur mais il faut ezala fleur rose blanche oyo eza na plusieurs couleurs plus ou moins 5 couleurs parce que ye azoreprésente biso 5 qualités d'élévation ya bahonneur oyo ngana oyo motu mwini tosengeli topesaka ye mpona tobénéficie pouvoir oyo azalaki nango pamba te ye moto apesa ye mboka na biso kombo Congo bientôt là le 17 décembre tokofete feti na ye tokosala mpe losambo oyo atikela ye biso mpona toprotege mabele ya Congo mais losambo na ye oyo sikoyo tokosala awa eza mpona sikoyo toactive to mpe tongengisa bonté na biso topelisa to mpe tongengisa bolamu ya bomoto na biso yango tobengi yango programme ya fete ya bonté ezali fete ya propriété eza fete moko chaque vendredi tobanda kolamuka 5 heures mama deja sokoli bana bongisi bango te propriété ezobanda parti ya 5 heures mpona bocontacte molimo wana ya mama koko nzinga alingaka propriété alingaka bosoto te neti bapoubele oyo evandi na Congo il faut topurifie tosoigne yango mpo molimo na ye eregne sikoyo na kati ya bacongolais nyonso donc a tozolobela milimo ya bato mwindu atravaillaka chaque vendredi so ngana oyo toyebi ye mbala moko makambo na biso ekozala éclairé mbala moko tokodébloke bamakambo tu ezokopesa biso pasi na bomoi oyo ngana oyo tozoparcourir lelo yango tolobi programme ya fete ya bonté tobengi yango fete ya propriété ezali début ya fete ebandaka na 5 heures juste propriété ebandi ezali journée ya propriété mpona to arracher bonté kolongola bosoto nyonso oyo ezingi mboka na biso mpona kongenga na biso emonana so mboka eza na bosoto
lumière ya bolamu bomoto na ngana obo nzamba tielaka biso ekozala empêcher moye epele eza te moye monana eza te sikoyo atobike fo tosala mosala moko ya kolongola bosoto nyonso oyo etondi na mboka na biso mpona epermettre kongenga ya bomoto na biso emonana nde tobike début ya fete ebanda 5 heures juste heure tokobanda kocontacte mama koko nzinga propriété ebandi ezali journée ya propriété mpona to arrache bonté kolongola bosoto nyonso oyo ezingi mboka na biso Congo to pe Afrique mpona kongenga ya bomoto na nga na yo emonana ezali journée ya retrouvaille en famille kosala makambo ya mabota ata ozali na basi mibale to pe misato to pe moko elekaka na obligation elekaka obligatoirement na lisanga pe bana bazali na privilège de choix pona bana baza na privilège de choix papa pe mama ndenge moko lokola donc eza journée moko elekaka à partir ya ntongo na 5 heures nde tosali losambo ya koinvoke molimo wana ya mama koko nzinga mama bandi mosala na ye ya ndako babongisi bana balati baza propre mpona bo recevoir bonté wana epelisela bino makambo nyonso e na bana boza na bango boza na droit ya dialogue na bana donc chaque vendredi moto mwindu tout place ozali ozala na mbongo te feti na biso yango ya chaque vendredi eza ntango bato bareconnaître makambo oyo eza journée moko férié toandoki misala te mais uniquement journée tozosokipe na famille na biso mais kozala payable ke olamuki obongisi bana na yo olambi biloko bokolia ensemble bokosolola bokodialogue na bana soki oza na bana bakola opesi bango sorti bakei basali bavi na bango me baza na aire oyo bakoya na dialogue ya famille il faut barespecte aire wana mpona bokutana bosolola en échange papa apesa plan d'action na ye ya famille ndenge ezotambola alakisa baerreur na makambo tu bana mpe baopesa mpe bapart na bango mama mpe aopesi part na ye après toconclure ebanda koleka chaque vendredi moto mwindu oza na fete monene oyo ezokozela yo osalaka yango chaque vendredi mpo opelisaka pouvoir to mpe lumière ya bomoi na yo yango tobi ezali journée ya retrouvaille en famille kosala makambo ya mabota ata oza na basi mibale to mpe basi misato elekaka obligatoirement na lisanga mpe bana bazali na privilège du choix mpona mpe papa na mama ndenge moko lokola ezali journée des étoiles. Pourquoi tu as bien journée des étoiles? Tu as bien biso batu mwindu wa mokili mobimba esengeli toyebaka na likolo oyo tobenga lokwa espace tozana 136 étoiles bétoile moko ebimaka ensemble babengi 136 étoiles faut toyekola yango tozana 7 étoiles 7 étoiles yango baobenga planète Vénus non bétoile 7 esangana toyekola yango tozana 1 étoile brillante du matin oyo baobenga planète Vénus esika tolobi ke molimo na biso bato mwindu mama koko nzinga avandaka kuna na étoile wana esenge nga na oyo totalaka étoile wana aire nyonso tu mpo efongola oyo tobenga lokola bomoni to mpe vision ya bomoto na biso toza na étoile oyo babengi comète comète eza étoile ya 5 branches oyo bomona batya na bouteille ya prémisse oyo bomona bato batyaka na bacommerce atie liboso ya dépôt na ye to liboso ya magasin na ye nde babengi en comète toza na étoile à 6 branches oyo tolobi ke Israël ayibaka yango na Congo atya yango na drapeau na ye ezotravaille makambo etali pouvoir to mpe force to mpe autorité toza na étoile circulaire 36 000 km par seconde oyo bobengaka étoile filante mpe bongo na bongo seke toza na makambo ebele oyo motu mwindu nanu ayekoli te ezali journée ya dialogue familial. Prendre le temps de manger ensemble avec ta famille, kosolola na bana nyonso pe mama na bango pe kopesa bango accès ya promenade
na ba heure déterminé to pe compter pe kotuna makanisi ya mwana na mwana, ça dépend ya ba âge. Déjà journée moko papa okuta na bana boli ensemble, so oza na bana mikolo faut dialoguer na bango, otuna pe likanisa mwana mwana. So baza bana mike opesa bango ka privilège ke bo encadrer bango pe même na ba jeu na ba jouer basakani, après bozongisi bango boli ensemble, papa clôturer. Déjà fête moko elekaka papa il faut loba, maman pe faut loba, bana pe faut baloba, donc mutu tout a ko contribuer savoir naï to oya zo kanisa pour la journée des ancêtres noirs pour na to atteindre objectif ya bonté ya bomoto na ngana. Maman Koko Nzinga azali na 5 qualités d'élévation. O biso loposo moindo to sengeli to tombolaka lokumu nae. To bai ko mangeli aza na 4 qualité d'élévation, maman Kimpavita aza na 7 qualités d'élévation, mais maman Koko Nzinga azaka na 5 qualités d'élévation. O biso loposo moindo mokili mombato sengeli to tombolaka lokumu nae. 1 azali la reine de la famille. Pourquoi to benge la reine de la famille? Pambate ayebaki importance ya biso batu ya lelo, pe azalaki kosala suivi de famille. Wana ba tribu na nebotami te na forêt équatoriale na premier siècle, première année, mais ye déjà azali na maïla kosala suivi d'encadrement ya ba famille na biso. Yango to bengi la reine de la famille Bantou. Azali la reine ya réunification Bantou, pambate ajaki puissance ya unité ya ba indo nyonso. Donc yem tatikaka puissance to pe pouvoir ya unité ya ba indo, yango to bika azali la reine ya réunification Bantou, pambate ajaki puissance, pambate atikaki puissance ya unité ya ba indo banso. Azali racine ya ba fololo to pe ba fleur oyo epesaka biso bomoi, pambate ba énergie oyo e renouvelaka intérieur ya bomoto na biso, ezali ba odeur ya ba fleur. Azali la reine ya promesse Bantou, pambate alakaki boyei ya mvuluzi Kimbangu na premier siècle, alakaki oyo tozoko benga lokola promesse Bantou, pambate alakaki boyei ya mvuluzi Kimbangu na premier siècle le 5 décembre ya ebandeli ya mokili. Ye mutalobaka ke nzamba bakoko akutika biso te kasi kotambola na biso elongo na molimo na yango ya babengi Kimbangu ya ntongo na wana Kimbangu en physique azalaka te, mais ye déjà alakaka Kimbangu na forêt équatoriale. Mais tasko Kimbangu wana aye obima na ba Congo na 1887, mais abima ye na pa mama Kimpavita batumbaki ye moto. Yango tobike azali la reine ya promesse Bantou, pambate alakaki boye ya mvuluzi Kimbangu na premier siècle le 5 décembre ya ebandela mokili. Azali la reine ya possibilité Bantou pe ya succès Bantou. Pona kozwa succès wana esengeli tolata totalaka étoile wana temps en temps na chaque vendredi. C'est que na chaque vendredi tokoti siko na opération faut tolamukaka 4h, mais 4h45 olamuki déjà pona otalaka étoile wana oyo ebimaka pembe na sanza chaque 4h, chaque 5h. Yango nde te permettre biso sikoyo to bénéficier pouvoir to puissance oyo la reine na biso ya nguya oyo babengi mama Koko Nzinga azalaki na yango. Donc photo lamukaka 4h30, 4h45 pour oser la détente ya kotala étoile wana ta 1 minute mpona o absorber l'énergie ya ba puissance oyo mama Koko Nzinga abandaki kosala. Donc tobi azali la reine ya possibilité pe ya succès Bantou, mpona tozwa succès wana na possibilité esengeli nde totalaka étoile wana chaque 5h, 4h30, 5h nde odémarrer makambo nao. Repas ya fête oyo tobanda kosala chaque vendredi, tobanda kolia babiloko nyonso oyo evandaka lisanga lokwa mayebo, mbinzo,
ndonge pour la stabilité ya bolingo bomoto na biso. Donc na fête oyo chaque vendredi repas eza recommandé twandolia ba biloko nyonso tu oyo vivaka ensemble eza ebele mpo nini mpona kostabilize amour ya bomoto na biso. Losambo chaque vendredi na 5 heures kotalaka étoile oyo engengaka pembeni ya sanza. Donc prière na ye towanda osala yango chaque 5 heures ya mokolo ya vendredi. So olamuki déjà 4 heures omona déjà étoile wana ezalaka déjà na 4 heures parce que yo olandaka position étoile wana te disparaître nango, mais à partir ya 5 heures yo oyebi directive nini étoile ezalaki puisque atambolaka na même mouvement na sanza, aza kole na sanza, azolanda sanza ndenge azotambola. Mais eza na batemps oyo disparaître, ata disparaître eyebaki aza wana, mais loko aza wana siko yo calcule déjà à partir ya 4 heures mpona oabsorbe rayonnante na ye oyo ekopermettre yo ekutisa yo na oyo tozobenga lokola molimo ya mama Koko Nzinga. Donc atolobi losambo ya mama Koko Nzinga tosala yango chaque vendredi na 5 heures. Tokopublie yango 5 fois. Donc losambo ya vendredi oyo tobandi lelo eza première fois, tokopublie yango 5 fois. 5 fois comme 5 vendredi. Comme 5 vendredi nde tokosala na kati ya milinga ya 5 éléments naturels: asan, bondo bololo, liseke fula, kimbanzi, musangusangu. Donc siko tobandi premier vendredi, mais na dernier vendredi 5e vendredi tokotia milinga. Bomona na otia vidéo na otia milinga, mais milinga wana ekozala par rapport ya 5 pouvoirs to pe 5 éléments naturel obiso osalaka misala. Asan ekozala, mbondo bololo ekozala, liseke fula ekozala, kimbanzi ekozala, musangusangu ekozala. Biloko wana nde yango biso tosala mosala. Donc mpona lelo tosuki wana totombeli mokili mobimba nteke elamu na kombo ya bakoko na biso, na kombo ya nzakomba, na kombo na biso bilenge ya kota mibali, na kombo ya baye oyo bagoya pe na kombo ya nzambi mpungutulendo ya mbanza velela. Bakoko na biso bafula mopepe na bango ebikisa biso pe elongola biso kati na kotelengana, epesa biso bomoto ya solo mpona tomiyeba oyo tozali tosala pe tokokisa etinda ya nzakomba oyo ebombama na kati ya bomoto na ngai na. Donc tolingaki topresente mokolo ya lelo erate te, moto mwindo nyonso akota na diapason ya bolamu bomoto ne moto mwindo nyonso akota na bain mpo moto mwindo ayebi makambo te. Bato bazokefukamela Ave Maria, mais babokisani mama Koko Nzinga. Siko biso tobi toza na 966 bana basi baza ba reine. Tokolobela mama Makeba, tokolobela mama Wanzile. Donc bato ya nyonso baza ba esprit, baza ba prière na bango oyo biso toanda ko invoquer bango po to bénéficier ba revenu ya bolamu, ya babolamu ya ba makambo oyo bango bazaki nango. Mais malem mende babi petit à petit l'oiseau fait son nid. Tokoforce eloko te, mais tobanda kobimisaka mabumbami ya cahier de charge mpona mwana loposo moyindo nyonso abénéficie na bolamu ya bomoto na ye. Liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko etikala seko totombeli bino nyonso nteke elamu na kombo ya nzakomba pe na kombo ya mama Koko Nzinga. Malgré eza programme ebimi puisque me tolobelaka déjà mercredi ke lelo tokobimisa programme mama Koko Nzinga. Tobanda kose préparer seke vendredi wana banada oyeba ke feti oyo ezalaka chaque vendredi eza po ani mpona tokutana to mpe toinvoke molimo ya bonté de l'homme noir oyo angelisaka to mpe angalisaka bamakambo oyo etali bolamu ya bomoto na ngai na so toyebi ye nde moto na moto akobuka part ya bolamu ya bomoto na ye. Tolobi ke yo oza na bolamu ngai aza na bolamu, ebo bolamu wa nyonso mpo tobuka yango esengeli to reconnaître parcours nino bakoko na biso batambolaki nango oyo bando permettre bango batambola na nzambe elongo. Mais lokwa biso toza bato ya lelo tobungisi boyebi wana yango tozotelengana sikoyo esengeli tozonga na nzela ya bakoko mpona toabsorbe baénergie nyonso oyo ezokotelengana puisque nos énergies ezokotelengana parce que bapesa biso mayele moko topesa yango mokongo. Mais sikoyo mpo tobuka bolamu na ya baénergie ya bomoto na ngana esengeli sikoyo tozonga na ligne to mpe na mode de vie
ya bomoto na nga na yo yango nde mutu ekozongisela biso mobimba ya makambo nyonso. Donc tokutani mokolo ya vendredi ezali koya mpona tocelebre deuxième étape ya feti ya bonté ya mama Koko Nzinga oyo tolobi ke azali na biso na bomoi ebwa seko butu mpe moi, mikolo na mikolo, mifiku na mifiku, mibu na mibu, etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba. Ngonga ekoki toyembela mbuluzi kimbangwe, biso toyembela nzamba bakokoma. Ngonga ekoki toyembela mbuluzi kimbangwe, ngonga ekoki toyembela nzamba bakokoma. Ngonga ekoki toyembela mbuluzi kimbangu, biso toyembela nzamba bakokoma. Ngonga ekoki ekoki toyembela pungu tule ndoma. Ngonga ekoki toyembela mvuluzi kimbangu, biso toyembela nzamba bakokoma. Ngonga ekoki tosalata misala ya zambae. Ngonga ekoki toyembela pungu tule ndoma. Ngonga ekoki toyembela mvuluzi kimbangu, biso toyembela nzamba bakoko. Kembo na kembo awana Kongo mboka nzambe, awana Kongo ba message bakoyembela nzambe. Kembo na Kongo kumisama nzambe apungwe. Kembo na kembo awana Kongo mboka nzambe, awana Kongo ba message bakoyembela nzambe. Kembo na Kongo kumisama ivulule numala shuma shangu shima yami. Kafunga kami kimbangu ningi kukula yami. Kimbangu aligile azaitela yashi. Yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami. Ivulule numala shuma shangu shima yami. Kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami. Kimbangu alingile ngovile kokama keke. Yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami. Mala mvulule tilamina chami mala, mala mvulule wayo tilamina chami mala. Mala mvulule tilamina chami mala, mala mvulule wayo tilamina chami mala. Kimbangu walingile mama Koko Nzinga ningi kukula yami. Mama Kimpavita walingile mama Nyamega ningi kukula yami. Mama Wanzile walingile mama Mafuta ngovile kokama keke. Mama Makeba walingile Kongo ningi kukula yami. Mala mvulule tilamina chami mala, mala mvulule wayo tilamina chami mala. Solo se solo nzambe abakoko na biso nzakumba ole nkumu. Nyamulo ibanza maweja nangila akonga mongali chemaunga mbunga. Tobelelio na kombo ya mama Koko Nzinga. Molimo na nguya oya simbi mambi matali bolamu ya bumoto bwa biso bayindo ya mokili mombape bolamu ya bumoto ya mokili mobimba. Solo se solo mama Koko Nzinga ozali fololo oyengengaka na balangi mitano pona tokutana na milimo mitano oyo basimbi biteni mitano ya mokili mobimba. Katikati likolo suka ya ndelo o babengi nord nse pe mupanzi. Natina ete batondisa biso na bokasi ya kokamba mokili mobimba. Natina ete bangengisa nzela ya bomoi na biso pona nyonso emonana polele pe tosepela na manso oyo bolukelaki biso pona toyeba bozindo ya mokili ya misuni pe bozindo ya mokili ya molimo na biso loposo moindo pona totambola ndenge elongobani pe tolakisa manso nzakomba abomba na kati ya bomoto akabela biso uta likolonse. Ozali minzoto ya tongo oyo elamusaka linongi na biso pona totombola manso oyo nzakomba achaki na kati ya bomoto na biso pamba te achaki bomoto ya poso na poso na misala na yango pona tokokisa mokano ya mobimba ya kombo na nzambe oyo etonda na bisengo ya libela libela pe ezanga suka. Tobeleli yo mbala mitano
mpona kotosa mokolo na yo, mokolo ya mitano, mokolo oyo minzoto ya ntongo engengisaka makasi bolamu ya bomoto na biso mpona tosepela na nzakomba ya elongo mpe tosimba nyonso na maboko mpe tobatela mobimba na nzakomba na kati na biso mpona tozala bato ya solo. Tobeleli yo na basolo ya bafololo mitano oyo etonda balangi ebele ekutisa biso na milimo ya nguya ya bakoko na biso bayindo oyo bakomema biso na bozindo ya mokili ya molimo mpe ya mosuni mpona toyeba lolenge bakoko na biso mpe toyeba misala na bango mpe tobimisa makanisi kitoko oyo bazalaki nango mpwasa ya bino bato ya yambo emonana mpona bayeba koya nsima na biso bayeba bino mpe bolamu manso abulukelaki biso bato ya lelo mpe bayeba koya nsima na biso mpe bongo na bongo. Tobeleli molimo na yo na nzela ya bilembo na mabende wolo ngengele palata esangisi mpona kozongisa biso na nzela ya solo ya etamboli ya bomoto na biso mpona tokutana na bolamu manso bobongisaki mpona eleko na biso bilenge ya nkoto mibale. Ozali molimo oyo engengisaka bomoto na biso mpona tolingama na mokili mobimba mpona bato banso basepela na lolenge ya bomoto bwa biso mpona bato banso batombola lokumu na bino baye to mpe bato bosalaki biso mpona tozala oyo bolingaki tozala mpona libela na libela mpe mpona bileko nyonso. Ozali fololo oyo elongolaka biso kati na konuna mpe ezongisaka biso kati na kibolenge nyonso mpona toumela na mokili mpona tokokisa mokano ya etinda na nzakomba kati na bomoto oyo akabelaki biso uta boye likolo na nse. Ozali minzoto ya ntongo oyo ematisaka biso likolo mpona toyeba bokasi ya bomoto na biso mpona tokengela malamu manso mapesamela biso na bokebi nyonso mpe toyeba ntina ya bomoto na biso kati na mokili. Ozali likunzi ya etamboli ya bayindo banso ya mokili momimba pamba te botikai bilembo uta zamba ya mambenga mpona manso ya mokili mobimba ebongwana mpe bolobaki yango polele ete bolamu nde bolobaki yango polele ete bolamu nde ekozongisa bisengo ya libela na libela. Ozali misisa ya bafololo nyonso oyo esimbi bomoi ya bato banso kati na mokili pamba te bafololo ya basolo ya makasi ezali kolongisa biso kati na momekano ya milimo na mbindo mpona tososola nzakoma malamu mpona bolingo na ye ya manso akabelaki biso. Ozali bafololo oyo epesaka biso esengo pamba te olobaki yango polele ete okongengisa minzoto ya bomoi na biso mpona tososola bolamu manso mpona tososola bolamu manso bino bokundolaki na kati ya mokili na nzambe. Matondo mingi na nzambe mpongo tolendo ya mbanza velela elongo na mama koko nzinga na manso bakoko na biso batondisaki kati na yo na boyebi nyonso okanisaki mpe okaniselaki etando ya mabele ya bayindo banso mpona tososola bolamu nyonso epesamelaki biso etikala se bongo bongola meso mwene mpona mokili mobimba. Liloba ya nzambe bomoi ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko. Totondi mpona nzakomba, totondi mpona mama koko nzinga elongo na bakoko nyonso ya eleko ena. Totondi mpona biso mo bilenge ya nkoto mibale. Totondi mpona baye oyo bakoyingela nsima na biso mpona kotombola bisika nga na oyo tokosukela.
totondi pona bakoko nyonso oyo bakanisaki nga na yo bato ya lelo na ntina ete tolakisa mobimba na bango mpwasa eyeba na solo ete batambolaki na nzambe elongo totondo. Mpona mokolo ya lelo tosuki wana totombeli bino nyonso mpe bakoko ya mokili mobimba nteke elamu fetu esalamaka chaque vendredi. Donde tosali yango lelo eza lokola todebite tofungoli programme na yango. Vendredi wana toza nango, donc chaque vendredi tobanda kosala kaka live moko mpona dans la semaine momba tokomi sikoyo na day life. Semaine momba tobanda kosala live na biso ya mateya ya mercredi, mais chaque vendredi tobanda koteya mateya ya mama Koko Nzinga. Aza nani mpona biso tokoyeba ye, tokoyeba botamaki ndenge nini, tokoyeba makambo ne tozo classé sikoyo historique ya bakoko na biso loposo moindo eyebana mpona mutu na mutu asala fier to mpe aza lolendo na histoire na ye. Yango lelo tolobeli makambo etali semaine mutu moindo ifo oluka oyeba lendi basaka nini, ndenge nzambe asaka mokili lendi basaka nini, mardi mosani yo osengeli osala, mercredi mosani yo osengeli osala, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc na monde entier mutu na mutu aza na bajour na ye oyo asengeli asala selon proclamation ya nzambe. Basalaki yo te koza étiquette ozelaka français de mutayo lakso ndenge yo kovivre te, mutu na mutu faut pratiquer makambo basalelaki bomoto na ye po eproduire siko mutu mwindi ozo pratiquer te ozela nde français yo lakso arabe yo lakso tobi te oyo eza su ngonga wana te tozala nsima na bango, mais oyo komi ngonga siko biso mpe tokoma baprofesseur ya biloko nyonso nzambe akabelaki biso. So bango babi Jésus biso mpe tokoza baprofesseur ya Nazali. So bango balobi le fruit biso tokoza baprofesseur ya mbuma. So bango balobi le ciel biso tokoza baprofesseur ya likolo. So bango balobi la lune biso tokoza baprofesseur ya sanza. So bango balobi le soleil biso tokoza baprofesseur ya moi. So balobi l'eau biso tokoza baprofesseur ya mai. Donc mutu na mutu ce qu'il faut exploiter pouvoir des énergies par rapport à source linguistique nae. Yango ne mte bomba ba pouvoir d'énergie. Mais biso ce ko ba pouvoir d'énergie tozo linga kaka. Oh, moi je suis licencié na science boy na côté ya batu mususu siko oko bénéficier pouvoir d'énergie te po ozolingo exploiter yango na langue ya batu mususu. Tala buzo bana biso yango na. OK, so to bandi ko exploiter siko ba pouvoir des énergies par exemple, pourquoi ba ko ba benga sanza. Donc il faut to tanga sanza pour to bénéficier ba énergie ou ezan kata la ligne. So que tous en pour ça to bénéficier ba énergie ezan kata mo, il faut to tanga mo, to tanga sous soleil te po mundele na classe na tanga sous ba soleil ba la ligne, mais tisiko to sabuti te aucun africain asala ta pareil au kelikolo. Or to ça ce ko ba pareil au kelikolo so to tanginde sanza. Na lolenge ya mode de vie ya bomoto na biso. Donc pona mokolo lelo to suki wana ba vendredi silité chaque vendredi to bando lobela makambo oyo pona mutu mwindo a comprendre que toza na koko na biso moko ya mutu mwindo komone mama Koko Nzinga akenda kovanda na kati ya étoile o bomonaka ebriaka chaque 4-5 heures pembeni ya sanza eza na makambo ebele esenge ngana to yekola étoile wana. Tous appellent un pouvoir plus que les musulmans, tous appellent un pouvoir plus que les chrétiens. Nous avons bakoko akumisama na kombo ya mama Koko Nzinga totombeli mokili mobimba teke elamu na kombo ya nzakomba etikala sebongo pona mokili mobimba liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko oboyi bakoko fimbo kekele oswani na Kongo nzala na libumu.